de Kirungu, lieu prévu pour le meeting. Introduit successivement par l'administrateur des territoires et par son collègue John Kipanta Eli de Moba, Zoé Kabila a remercié l'assistance de l'accueil chaleureux dont il a été l'objet. Il a également adressé des remerciements à toute la population de Moba pour avoir soutenu le héros national, Musée Laurent Désiré Kabila, dans ses premières actions de lutte contre la dictature de Mobutu dans les années 80. L'élu du peuple a saisi l'occasion pour informer ses compatriotes des avantages qu'offre la nouvelle réforme administrative marquée par le découpage territorial et le déroulement des travaux du dialogue national. À propos des doléances soumises, il a promis de les transmettre aux autorités provinciales à Kalemi et au gouvernement central à Kinshasa. C'est ainsi qu'après l'audience, au chef coutumier, Kabila Mwanzambala a rencontré physiquement la population qui a pris d'assaut sa résidence temporaire pour écouter et récolter ses préoccupations. Outre l'agriculture, les habitants de Moba s'adonnent aussi à la pêche grâce à leur grand port que l'honorable a visité en vue d'encourager les pêcheurs et autres commerçants qui, par leur travail, participent activement au développement de leur territoire. Chose promise, chose due, dit-on, l'honorable Zoé a tenu à se rendre à Kalemi, la capitale provinciale de Tanganyika. Il a eu des entretiens successifs avec le gouverneur des provinces, Richard Ngoï Kitangala, le vice-gouverneur Ali Omari Simukinji, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, honorable Benoît Mbayoya Enga, et les ministres provinciaux, en l'occurrence, M. Dieudonné Kamona de l'Intérieur, Mesdames Julienne Zougou-Mwangue du Tourisme et Liliane Ngoï de l'Agriculture. Constat, tous ces animateurs des nouvelles institutions provinciales sont animés de la ferme volonté de booster le développement de Tanganyika selon la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, relative à la révolution de la modernité. Vous savez, l'honorable Zoé est un député national. Donc il a le devoir pendant ses vacances d'aller visiter le territoire, s'imprégner un peu des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Alors je lui ai fait l'état des lieux de la province. Nous avons parlé des routes. C'est ça la première priorité pour nous, parce que les routes, c'est ça le socle. Mais si nous entretenons les routes, nous allons relancer l'agriculture. La province du Tanganyika, c'est une province à vocation agricole. Nous avons parlé du port ici. Nous sommes à moins de 900 km de Dar es Salaam. Si le port est modernisé, tous les bateaux vont commencer à accoster ici. Et nous pouvons desservir plus ou moins 11 provinces. Nous sommes à moins de 700 km du Maniema, 400 km du Holomami. La route Kalemi jusqu'à Lubumbashi a été réhabilitée, elle est bonne. Les deux anciennes provinces du Kasaï découpées, nous pouvons les desservir facilement. Vous voyez, ce sera vraiment très réduit. Au lieu d'aller en Zambie, Kasumbalesa, Lubumbashi, les gens du Maniema vont prendre à Lubumbashi, c'est plus de 400 km. How many minutes are going to talk? Hello, welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes live sur Welcome TV. Bon, mon différence, il y a Misala Bazo Sala, Tomoni honorable Liboso Jeannette, non, Ariette, Bango Bazaki, na Bezoka, élection Salama. Tomoni honorable Moussou Bango, tu vas député. Nous sommes à Siko, que non, Azo Tambola, Azo La Samisala, Bozomona, Foulia Batu, Nenge Balandaki. Donc, Foulouana Siko, Bazo Kumisa. C'est qu'on a la commission liwa puis na l'axibino ka ba image d'enge full bazo comissa honorable nani Kabila ndebo monde wa commission wana bomoni full c'est que le belanga c'est que full wana o bazo comissa bazo forcer bangote et puis c'est que bomoni différence ya misala musu azo sala musala o ezo monana musu suka bazala besoka poste c'est que bino mbolo ba c'est que Zoé Alexis Moussala Nae. Demande comment Zoé a construit hôtel Moko ya Munene na Mwanda. Bateau ba osala kona ce sont des Congolais. Alors na kati hôtel wana pesa na bateau ba utipe diaspora ba osala pe hôtel wana bandeko na ngai sikoyo ba beta ba demande à partir awa mbakina ba sala po ba lobakangle ba zan hôtel wana. Ezana combattant mi balé awa. Makamu na zolo boyo moi j'ai pas de choses vous président Ngandaibi Masolo yo combattant awa en Angleterre. Akina kin avant na kin boye pande bavanda ka wana ba découvrir que c'est un combattant. Alors ce que tu as découvert c'est un combattant c'est que ba bazo solo anaye yesu ko bangia wangani kuti kazala combattant wangana wangani kaza combattant mais bana ko sala liboma
allez tant bazuye ba récupérer mutu a sauver ce qui c'est Zoé Kabila et puis ndenge zala siko ba pesa écoute poste à salaka azwa musala moko na compagnie mobo ya Tigo na kini kuna aza bien payé poni na lobaka anglais et puis tanga yokaki bonga benga muninga na e combattant awa na Londres pour talaka aza mukolo mais avant na share house ba avant na share house na muninga na ye abenga muninga na ye vie moko en Angleterre abenga ye alobino talanga makam na kuta na boye en tout cas na ozonga su potote na tika na ngisata parce que na zui penda donc vrai musala ba pesinga na voiture makam nyoso tout donc makam na tiki na nganga na supporter gouverneur tatala mamzo wasalinga bwazaka mwana malamu bobo akumisa ye akamata salaire na liboso alongola $10,000 aya na Londres awa kuta na amina ye oba vanda sell met na ye donc flat met na ye oba sala ba vanda na share house ya combattant azui a payé $10,000 abino kabila baninga mususu en tout cas ngai vraiment makam na tiki parce que famille na penda baza fayi mo pena malamu tala ku besoin edenga pesinga musala ya bien na aliawa yo poso lingi yaka na pesa yo ninga na epatika ndako poza na rumwa wa batika président nganda yi masolo yo nazolo ba on atteint comme na yebi na otanga ba comme na bango te parce que talaka balingi na bango te be bande comme ba yebi akenda ki sasa pe azwa poste basala ka donc cela veut dire donc makam na bino bosala ga ya likuta na pona kwambuya ba ndenge madame F alobaki boluka ba poste ba baza na chance ba oza ba poste moi qui vous parle moi je suis pasteur nazala besoin ya poste na kinité parce que si je travaille je suis bien mais na ikaka pona na éclairci ba makam na bino bo ambuya ka bato pour rien et tala siko combattant wana na muninga na ye bakena bazwa poste ande kimbuta et puis nazolo bana bino bato belé oyo baza na gouvernement ce sont des bato bauti na diaspora ande kimbuta uta na Paris azwa baninga na Paris apesa ngo misala kunya na kini eza bato mingi ya diaspora nde bavandi bantouré pe président wana siko bino o bantouré mingi o bazaka mwa mayele wana siko bino siko boza bato ya mobulu siko nazo ba place ba hotel bino te mais ba hotel pe zali ba oza ba poste na ba hotel ba place pe zali ba Tigo pozolo ba anglais ne bandi kona bazo ba place bazo vanda bazo sala mais le problème est que il faut que supporter les gouvernements en place lokwa bandi ko musu ba supportaka na kuku na tanga bino ba komba ba de combattant wana oyo bazo musana nzela zomi bazebele bazebele tu les lozo mo les journalistes musu aleki na télévision abandi ko ba makamo pona ko attaquer parce que système de baloba ndika madame F baloba ki bazana bezo soka attaquer ba bengi ba lembisema mukena moi quelque chose à la sima vanda vanine mais makamona ezanga suna suka parce suna tinate parce que moi qui vous parle na sina expliquer bino tozo comme la décembre kala mingi te et souci nanga na la kana loba kuna femme nanga chafa décembre ngo comme ka lobby le 19 décembre za ta lobby tokola et puis nazolo bana bino likapona lobaka déjà qui non depuis kala qui na 2016 élection présidentielle au sala maté donc en décembre pe le 19 décembre le président Kabila ne quittera jamais donc à olongwate pour la communauté na lobby vérité et puis soki bonde bino bozo kanisa ndenge ba msuba bike no alternance kale ne fa longwa soki président Kabila longo le 19 ngai na tiki musala ki pasteur na répété soki président Kabila longo le 19 décembre 2016 na tiki musala ki pasteur pe au sala maté de yangwana siko lokola isala mabongo te toye ba ennemi na biso za ba to ba faila ba mboko na ba surtout ba américain mais ndenge ba kitina kin bazana besoin ba massacre soki massacre bandit to regretter pour rien mais après susu to so li susu ozomona doneza la mieux vaut to kende siko to so na biso to solo li to bongisi merci na bandeko batini ba texte mais ça merci papa nous non encouragement na yo nzama pambola yo merci pe na no oyo papa no o azolinga za la présence ya communauté sobo koka et ça malamu na ba encouragement na yo merci na ndenge lobi ke no naza mutumini mais naza lokwa mundele nzama pambola yo merci na bandeko yana lobi ke likamundenge za awa na minutes auto komi nango photo za la biso no studio moko a unité to ba ko si omoni différence ba na ya ba député bango tout ba sa musala mo ba député musu ba landi full on dirait président de la République mais ce que vous yebisanga Martin Fayulu asasa la rassemblement ni nango oyo ya mobulu te ala satama eloko mo atama boulangerie atama hôpital na rassemblement basala ki dernièrement ko ya ki a vimbia wa so abete mutu na béton on ba bete masasi ko ya ki na tout ça na béton siko asala ta dispensaire te nsoka na mambonga za akosa la dispensaire basala opposition bimbazala na dispensaire te o mo atama polyclinique mobo ya yolwa muke bazala ngote siko bo opposition ndenge ni bosala rien donc bosa ba makamo ya kam ba renseignement bo point bozala besoin ba poste il faut boyebi sa population vérité que poste ya présidence bien poste nyo se pesa maka
kaka soki élection esalami soki élection esalami te moto azwaka pose te faut population yeba ke na Congo ndenge eza nango na moto basi baboya makambo na bakopesa moto pose te aussi longtemps que élection esalami te. Donc il faut élection esalama simba maponi donc so baponi yo te vanda so korana ozo korana politique te tanga ta Bible parce que bachaka ka mutu na pose na élection tanga élection esalami te donc moto akota te donc le quoi bacoup de taper simba ka susu te siko neti François Hollande ye quel conseil a repesa la biso ba congolais zéro parce que toza na ngambu na biso ku tozo mona dépa so vandi na biso mona Congo Brazzaville eloko nini nasala kunya pona sa rien sasa briguer mandat na ye qu'est-ce que Hollande avait fait pour ko empêcher ye parce que eloko nini uya donc ba petit pays loka ba France na ba ko diriger Congo te pour Congo za grand pays biso kunde ezana tozo ba souffrance tozo mona ngo parce que ba congolais ba comprendre non so lelo ba congolais te comprendre to bi que non aba les occidentaux ndenge za awa biso to supporter notre chef de l'état parce que tozo na besoin que alternance salama dans la paix dans l'amiable élection salama dans l'avenir mais faut de ça ngo malembe ce que to vandi na biso bongo to yokani simbi esili na lo bango awa dernièrement na bi awa mboka démocratie mais batalebo babeta 3 mandats mais pourtant basenga kaka de esalamaka nango eza bamakambo esalama eza nango bamakambo te ke ya soki ndenge nini ya mobulu alors il faut toloba na vérité na peuple que aussi longtemps que élection esalami te moto akochanger eza te parce que badéputé bavandi na baposte na bango Kisasa ndenge eza nango wana ande Kimbuta gouverneur ya Kisasa na kin côté mosusu salité pas ezali pour attaquer Ande Kimbuta pour pas saluer Kisasa bandi le loté c'est lui il était le gouverneur depuis basala azala glissement azoke na 5e glissement na ye beaucoup attaquer était buvana bino bozo attaquer na top et aussi maté yango na osenga na ye mo Ande Kimbuta il ne faut jamais permettre que marche sur salamaka ataba biko marche scientifique pacifique ça pour permettre te parce que bandeko ba okufa na Kisasa baza ba innocent ngandi ils ne connaissent rien ba yebi en cycle se plantité ba yebi te que non avant mutuba na poste il faut basa la élection ce que l'élection salamité ba yebi te que mutango te na ba grimace wana ba sala ba yebi te tu t'imagines ata yo moko siko tang bozo bima wana bo lengsa nani tozana ba soda o bazali na Kisasa o lelo ndenge zana tango IDPS na batanga semaine basali meeting na bango banani bateli bango sécurité ce n'est pas nos forces armées FARDC na biso bango bateli bango nini sécurité non do bazaki na besoin que bankadri bango pour mobulu sala maté donc ndenge zala tozala besoin mobulu te c'est que so bolobi que marche bo sala so marche te parce que mentalité na bino zala quoi batu pena normalité parce que bozala besoin que non makilaka ya batu etanga donc cela veut dire ndena lo bango ba kiti bakota basenga makila kibondo ki échangea etant que passé nazo tsenga nazo ebisabino ki kibondo ki échangea kibondo ki siko et comique non bazo travailler en groupe quand ils travaillent en groupe allez baye basali moi ba makambo na groupe ba biki ale babandi ko boma batu ba compte rendre ko sala ba makambo ya bien te pona batu bazala o baba victime ba kufa siko bango mena makila na bango zongo parce que luka baza ba hôtel ba bimisi batu na libanda batu ba kufi ale bango baza ko c'est rejani yongo mona muta 80 ans 90 ans za ka jeune parce que mela makila batu bazoko parce que bomisa bango siko biso siko funo za la prudent ndenge na biso Gabriel Obayi dernier maki no soki yolingo senga marche boke pa Ande Kimbuta il faut yo mongo za na fond mwasi na yo bana na yo ba cousin na yo surtout bobima na liboso bosa la marche wana parce que batu ba kufa beza nebino ke bobo ba innocente donc na sens wana ndenge za na siko ke no il faut siko ba congolais ba comprendre que non to boyi na biso manga ba marche wana toza na besoin que to ça l'élection na biso mais to bana na enrôlement ndenge esengeli enrôlement ne zo senga ke batu tout ba s'enrôler à partir ba minero ba ko na ba âge adulte bango pe ba s'enrôler et puis to ça l'élection dans l'amiable parce que ndenge za na ngwa to zo lobake makamuto yebani Tshisekedi ye apesi carton rouge mais biso to kolisier welcome na kati na équipe na biso parce que match zo betama toza na gardien de but na biso qui est le président Kabila Kabange fils de la paix ou a gardé des buts to ba goalkeeper ba charger ka était match zo gagné il a gardien tu sais que dit peut welcome ye na kati équipe na biso koti donc a comme il a été substitut likamuté parce que et ça la manango gardien mo zo yamba wona posa no bien moza réserve vandi ozala bongo na mboka musipe to mona ke ezala lango président pas ali vice président za yelo ko alingi za la vice président to boite welcome yaka vanda to sala musala
ndenge peuple congolais azosenga mais nazolinga na peuple congolais na réveiller mémoire à peuple que soki tozozelaka le 19 nde bato bazobatoozela tozela mais tokoma mpe le 20